Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je t'aime, je t'aime aussi. Et makambu o abimisa ki biso sotoyoka ki on pas essayer. Nebisi mama pourquoi ba propos boye. Ata soki akenda ki lokola fan na makambo héritier okuko loba boyete. Cardozo aleki na succès yango boye ko loba yo moko otini muta finga Cardozo aza premier na bato o pele bazwaka mais yo muna age na yo. Cardozo aleki na succès. Cardozo aleki na succès. Cardozo aleki na succès. Wala selo bango. Neti nga boye. Ah, aleki na succès ndeni. Ah, aleki na succès ndeni. Era ya mir maza déjà. On comprend? Bon. Oui. Er Cardozo ya lemba. Mir mazala déjà. Donc akuta da mir mazala. Est-ce qu'on aleki na ndeni? O chepe coup de pouce. Oh. Na sala mama na ye. Na sala mama na ye. Nana ba photo to chepe coup de pouce ayebana. Donc er ko na normalité so to lobi na sérieux aki ba Cardozo ba rêver. Bazate. E biso toza bazate. Na film ya mayonnaise à comprendre que Mirma ana aura ne ba bendanga. Na sangana bango na komo tourner na bandal. Na fille ya liboso et pas ya modèle ba benda. Na bandal na changer commune nga donc na star mukete na mutokele la te ayebi donc na ensemble ba biki uzaki mo stambali na wilo asaki relation nanga na ko bomba yango te asaki relation nanga na ko bomba yango te na ko wanga na été ni erazaki envie ni erakufi jamais. Nako bombate nako wangana ti. Vous êtes ensemble? Oui. Na bande commune lokola garde-fou. Comprendre? Garde-fou donc lokola moi ange mon pembe nanga et ngape nazaki de même lokola panaye. Donc yango moni bato belé balinga ki était ah oui lona ba comédie belé balinga ki était. Balinga ki était par rapport à Moussa na ye par rapport à Ndozaki na relation. Par rapport ndenga zaki pembe nanga. Okay. Ouais, bato belé ba sepelene ete ba non mona chance wana msu ya zu yango bango bazwa yango ti. Nga déjà na za marié. Na kabwana na mobali nanga parce que toyokana kité. Nde na kendaka côté avant il paraît que tant que zaki na ye pas zaki na moitié na ndako. Non. Azalaki na mutu te. Et aye kokoma na mutu pendant que ngana Aminata towela mobali te. Towela mbongo te, towela peut-être msusu na loba vérité. Na loba vérité parce que so Aminata ebisa nga vérité, ya likambango ndenge zalelaki na linga na tenir hier rigueur te. Vous comprenez? Ndeya fato yaki ko couvrir des problèmes ebandaki. Ah bon? Et communauté fatou azala ba problème na poto, mso côté kamate, ba bilo mo bo ba serika ba injure o yaki ya popa fatou. Bon, na yebite Aminata silika pourquoi yango ngana lobaki amsusu ah c'est que beau frère na bisa ke ndo beta lisolo na ndaku pour so beta lisolo na ndaku te amso Aminata ngasi est-ce que au mona mi malelo ba jalousarait pour ba comédien ebele ah bon par rapport à quoi nga Mirma na eda bato belé na théâtre ah bon na eda bato belé na théâtre et banani Diego tikako musana biso kolanda nango te ah oui kolanda ngo te ke babengaka mingi kolanda ngo te parce que nga na tourna peu trop et omoni quand wana na prendre Vanessa singa tozaku te pa watanga bi profiter pour lobaki ah oui là ça acteur na yo ebise mbala moko parce que pour makamoto sala ngo chocho loka ba biasa koma na silika na sepela na ngote pe na suka na ebisi na bine yango pesi batu mususu maloba ba loba à partir na yo mutu muso ko loba mabete malobi mabe po yo muto bandi ozomona yeba yango eloko oyo soki ebaluki so mabe yeba yango ezongela yo na ebisaka azaki préparer na makamnyo so ngana okama kamwe poani FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis.
mina nayebi te siko jour akolo ozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo Nanda makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka lobi ti na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville, au Lualaba. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, heureux de savoir vous êtes nombreux à suivre cette belle émission sur la chaîne Abisso Congo Liziba TV. Et c'est que vous avez belé vraiment partout dans le monde Yolanda. Abisso, tout à travers les commentaires, puis appel Nabino. Et ça, la Abisso toujours bien, surtout moi personnellement, dire que les mignons, de Nabino travail, Nabino aime les serviteurs, Nabino Owapi. Azara toujours au four moulé au terrain pour nous servir, Bino repris Sabino, l'information concernant titre Nabisso émission Mozindo. Tout à vraiment la profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont polémique, des arrêtés, tout éclaircir, opinion, tout éclaircir, bateau, bazavatan, l'abisso, kubata, l'abisso, et ça, l'abisso bien. Merci à mon équipe technique, on a Moni, Jonathan Dario, quand même, un star. Équipe les Bransards, Karaté, Moraza, Nanzea, Lissus. Merci, Naemoko, les Ketchupan, Mobali, Pemme. Merci, Nabion Sobolin, Radio, les Mignons, on a Moni, Amédée Massoudi des États-Unis, pourquoi pas. N'appelle ça un grand merci, Nagilis le maire, Nakasa Irlande, ou un Congo, Irlande, Masala Marama, bien Sobolin, on a vraiment aidé. Et monsieur Alelo, j'ai réel plaisir à nos Sebino. Elle est mon invitée, ça fait un moment que vous allez dire émission au mais effectivement, problème, tant que les amis, on a eu Mirma, comédienne, puis vraiment un moment, comme on est en maquille internet, comme on est sur la miniature, les lois de Diego, je vais expliquer tout haut, je vais dire tout haut ce que les gens disent tout bas. Tant pis tarder, elle est avec moi. Bonjour Mirma. Ouais, bonjour Diego. Bonne santé. Santé, c'est bien. Si bien. Toujours belle, bien habillée. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, c'est un plaisir à mon émission à Mozindo. Avant de côté vraiment à Mozindo, à Makamona Bengelio. Première fois à mon émission, c'est vraiment un réel plaisir. Je suis toujours à mon carrière parce que je suis monsieur peut-être à Taliboé. À mon comme on a miniature, à mon nablo, on a une vie par rapport à la carrière. Déjà mis combien des années dans le théâtre? Ouais, on a déjà 20 ans. Non, qui est 21 ans donc. La carrière nanga na banda na 2002 oui na banda na 2002 et pas à Modero Modero totokani et to banda na no ba répétition pour na oyebana bo banda na ba répétition après to bandi ko tourner mais pour na kota pena na monde ya nzunzi ko bando sa ba film libanda na ko banda na 2015 donc 2015 2016 ndé na koti penza na banjo sa banzunzi o libande binga mena Kinshasa awa déjà to bande ko leka déjà avant voilà patience il y a 2002 2015 dans Nzunzi comment gérer la période dans comment on a baninga bo travailler ba bien ça on a banzunzi succès tu te disais quoi est-ce que communal ou comment bon neti nga théâtre na banda na ba groupe amikiete parce que erna longo na groupe ya Modero na kendaki na groupe na kendai pas Alisala président Alisala e bakabwani le groupe babenga ngoni évangéliste groupe évangéliste e kabwani nde président Alisala asali ya étoile du berger nde to kendai kuna na longo kuna mbala mona koti na groupe sans souci omoni donc na longo na groupe sans souci na sali yanga donc nazaki pendant na tambola na ba groupe mike te. Et déjà, et pas ya Modero, to bandaki, yako ça la producteur, yako bima, ou eza boss nabiso Alpha Bokole, ayaki aliabandisko yo koti sabatupe na nzonzi. Biso sko lokwa tozaki nanu ba débutant, donc ba débinenga ba débutante, to bandaki kolukana ko yeba na vraiment te musalande e bakisama et ya mode abandaki kozwa ndambu akotisi na nzonzi. Et ça là il me t'a mabete parce que na yeba ke zanda kunanga et donc un jour ba obenga nga pe na tananga nde ba kotse ba masirika po nga na kokuta masirika déjà zala na groupe ba kotse ba masirika pe à son âme ba bandaki ko tourner ba nzonzi biso to côté énorme te mais et akokoma na tamoro boye film mo esengaki ke na jouer Isaac Nazaki babenga comme avocate
nde naki ko intervenir na nzonzingo wana place nakutana na ba Ursile basila na nzonzingo wana ezaki peka ya président Alpha Bokole na ba vie de loin ozomona donc wana ezaki ne ya ko ba mekisa nga nanu après na vandi lisusu na vandi na tourner lisusu après lisusu mais wana déjà ba pelle libanda on sentit déjà que non libanda oui déjà libanda so tourner batuno ya libanda ba omona déjà que au koti nzonzinga c'est bien batunsu ba féliciter nga mais er nanga za mposa no na bossé na yeba nanano mais er yo koma na temps nango pendant na ba 2016 wana 2015 na fin to kota 2016 er espelisa eye donc er to bandi mbala moko to mati voilà mais moi vous avez tout expliquer sur makambo bien parce que au dirait na mondo 20 ans déjà c'est pas une mince affaire est-ce que peut qui c'est ça na théâtre ouais ezali ni m'a proposer ko ke monde comment pour na succès. Bon, ba proposer kaka ba proposition eyaka. Donc ba proposition eyaka quitte à yo mokonde muto tala ke non, mususu na servi nzambe to na servi diable donc voilà. Yo simbate. Ti na simbate. C'est bateau ba simba lonyo ba que peut-être si c'était à refaire. Et lonyo ko refaire na carrière na. Bon, neti po nanga, po na refaire na carrière nanga eza na lobango soki babi to bandela mokili na kozala artiste te. Non ozala artiste te. 20 ans de carrière. Ouais. Succès aux anango. Non ozala artiste te oui. So babi to refaire mokili non ozala artiste te donc nini. Non linga vraiment lokola ba parents bazo ki to ya kotangisa ngati na suka. Non linga vraiment na se focaliser na mambo ya classe. Donc pour nanga bonebeka nous a administrateur même sous PDG mo quelque part et théâtre et memanga nzela mususu. Donc on a vraiment se focaliser place wana. C'est eux parmi les artistes oyo bato ba parents ba pesa chance na théâtre. Bandima te ki osa théâtre. Non, et pas so balinga te. Donc balinga grand frère nanga kutu tisi quoi c'est pelate na kama kutu na fin de l'année a benga star donc alinga kate donc amona musala bazo basko mona batanyo so nga na lekisa na classe ni c'est ekepamba. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, il y a vraiment premier tableau, il y a émission Nabiso, il y a vraiment artiste Nabiso, ça dit vraiment bien. Ni ma to moni mingi ozona ba gag. YouTube ba gag, mais to moni pe ba ndekona o pe bo banana bon c'est ma carrière moko, bango comme le kola ça le groupe moko boyé, bazo comme ba filmer, ba ça mais yo mingi ba gag. Ça dit quoi différence wana pourquoi? Ouais. Donc non lo ba boyé, ba te belende ba e ba te. Batebele vraiment ba te mirma abanana ba film donc biso bagag koyat na mona ku lokwa neti ba lemba ba créer yango donc bagag penza koya et ngala banara ba film balakisanga ba film nga na sala ka film nga mo pe na koma film mais ko sala que bagag et sali ampleur siko soto bito sala différence entre film na gag ni a passe eza bagag ouais eza bagag batebele sko bayi bate batu mususu bakanisa mususu bafana mususu bakanisara film eza passe ke bagag mais biso lelo to ko apprendre bino ke bagag eza passe ko le ka film parce que biso na bagag to tournaka 5 gags par jour 5 gags wana eza le quoi 5 films 5 gags wana eza le quoi 5 films yebisanga avant-hier nazaki pas Barcelone na ça film mon connais pas na principal na film na déjà bazunga 2 jours et silité film ka encore déjà 2 jours en silité escalier 3 dans 3e jour ezai lelo il fallait na ça la 3e jour lelo 3e jour on peut ba reporter en et comme il lobby na c'est bon lobby na pour comme il lundi mais est-ce qu'on a bagad tout ça la nuit ce jour wana to silani très bien on comprend to silani so que neti ba air moto bando ke na lemba bobo kende babi na mino lo bosa di gag bosa li nyonso pe di gag na bosilisi siko parce que air bosa la déjà gag moko to bimisa eza quoi histoire moko to bimisa on 3 tableaux il faut bosa mi tout penta tout pena bosa ba intello pour créer histoire bo comme ça on 3 tableaux siko soki bosisi histoire wana ba sali deuxième histoire bosa on 3 tableaux muto siko ando la principale na ba histoire nyonso donc akonyo kwama
et la histoire au bâti au principal histoire il a dit un moto décalara histoire en a eu ça principal pour aux charge et belleté voilà donc au travail à bata bagag ba travail à beaucoup plus que bata film au moni film ezala bokei bo vandi er mususu au mona yo tourner nga vai nanga Très bien. donc ngana vai nanga pena em susu so la ngata em na 4 tableaux to 5 tableaux yo zo nyoko ma babenyo ya ko tourner ba wana ba vai na bango mais gagité gag soki to biso nyonso to travailler au même moment donc to travailler parce que oyebi que so na koti na première tableau te na kota deuxième so deuxième te na kota troisième donc to leki sauter biso mais est-ce que na bagag wana okozo ba trophée pe to moti to mona ndeko na biso aussi la bisalo to trophée mona mboka par rapport ya ba film na est-ce que bagag yana ozo pe mutu mo ba on considérer ne ba considérer plus na ke ndenge ba ndeko na biso ba SB ba ndeko na biso ba Belar TV. Bon, trophée est bien, ngapo na ngana mona ngo vraiment est bien par rapport ya musa na biso. Mais non seulement trophée est qualifié nga que naza artiste, non. Donc naza déjà artiste na musa na nga ou na salaka. Ata nazui trophée tenet na bagag, lo kana bagag no ba banjo pe sa trophée te. Mais na mona ki mabidazui trophée. Na mona ki c'est comme ça azui na gag. Ozomona mukoba mona ke to sélectionner bato bagag o ba travailler à makasi to pesa ba trophée to ozwa. Voilà. Donc ngana mona nango mabete parce que si la sala musala bien. Ba biso pe to sala musala bien, nyonso to sala ka pona lokumu mboka. Ozomona pona lokumu mboka vraiment et différence wana parce que ngai na koma bagag na yebi ke ezona bato musu ba sala ba film so na bengi bango ba yo sa bagag bakoka te. Mais bagag yo muto bobo banda idée to babenga ko bien na bagag. Non, biso to kuta ngo peka na lemba non. Parce que na kala ba métisa bando sa bagag. Métisa bando sa bagag. Mais ba la lemba ba zongisa ngo na ndenga nzonzini. Vous comprenez? Yo banana banani. Biso to banana ba ya modero, ba mayonnaise, ba to bando sa na ba bagag, ba mayonnaise, ba batista, ba na lemba kaka ebele donc. De to banana ba bagag. Tout le monde a pensé que bien, et on a nango vraiment et to travailler ango air nyonso so to travailler to kamabe nga ba ko proposer ngo 10 gag 15 gag non ça là parce que nga lemba nga pété nga pena na mesa na musana nga ko sala atana tourner le lobi na kuna lemba nga te et donc na mesa na voilà avant de kota vraiment na mozindo ya makambongo. Il y a des gens qui ont des questions par rapport à Makambo et l'équimoké. Tu as vraiment sur parce qu'ils ont la chance de te dire au sort de la silence. Relation avec Léona Aminat à son père. Tu as tout le bien. Tu as habité Zaki. Ou c'est pas la raté ni Aminat à Manama Bidi. Ou soit Maramambongo. Ou soit c'est quoi. Mais quand on explique ça, c'est clair. Léona Congo d'ici, partout dans les mondes. Ouais, donc, ba fan nyonso Congo liziba, mais malobaka vérité, ngana Aminata towela mobalité, towela mbongote, towela peut-être susu naloba vérité, naloba vérité parce que so Aminata ebisa nga vérité, ya likambango ndenge zalela ki na lingana tenir hier rigueur. Donc, ye Aminata ezaki nga mando travailler na groupe Mobo les honorables chaîne Mobo les honorables et na ko travailler na retravailler ezala tout ça là ba décalage ya ba invité donc une semaine oyo to benga ba tubu semaine oyo to benga ndepe to benga ba Minata Aminata na mobali na ye na benga bango po ba prester oui ba prester pe ba silisi colochen ACP na G ya mobali. Et comment un moto comment un costume ça mobile amso ya ka to tourner awa nde e ko sala mko msusu bazaki na besoin Cardozo e bazaki na besoin Colochen bazaki na besoin Cardozo e singa non na besoin Cardozo aya represter nde na komeli Cardozo abi a msusu na kozala te dans en Brazzaville mais tikaka raso e komi prêt na o signaler yo. Et comme Cardozo a voyagé à Bosani ko signaler nga. Est-ce qu'on a comme nando sola so penana na ngwana po na casting on a sali non tondo sola na fatu. De fatu e bisinga ikutu. Cardozo voyagé nga bien Cardozo voyagé neni il fallait to tourner le lobby. Donc pour tondo tourner chaque fait jeudi, lundi. To sola ne dimanche nga bien fait to tourner ne lundi ndeni ni a voyager. Nde a bisinga bien c'est ka signaler nga te ma epsa nga ke a voyager.
pona ko luka ba artiste tende ezala ko luka na solika mamono ka yaka o couvrir ye. Vous comprenez? Ndé Fatou yaki ko couvrir des problèmes ebandaki. Ah bon? Et communauté Fatou azala ba problème na poto em so côté kamate ba bilo mo ba se ka ba injure o yaki ya popa Fatou. Ngabi non eza gag déjà to sala donc différentes personnes bato basé belé kota la Fatou mir mazali lianja zali bato bazala ba intervenir ba to travailler ba bili ba chuke ba chilele pona mutu moko nde bata gagité en sens té très bien nena ebisa ki bon té donc Colochane c'est comme ça c'est pelaiti nda c'est pelaiti wana ali nani Aminata jour nana eko prester Fatou eko prester. Et comme il y a un fatazaki na kanda ali bo retourner na mabidi ngabi no yo ko bo retourner na mabidi parce que mabidi aza awaza lokola mutu oyo nani Colochane alingi donc oko boya été nde esali ke abomi moto ya mode pa bibo ma moto ya mode pa za parmi ba invité nde to tournaki bon na yebité Aminata silika pourquoi yango ngana lobaki amsusu c'est que beau frère na bisa ke ndo beta lisolo na ndaku poso abeta lisolo na ndaku te amso Aminata ninga silika te Aminata yo yebisa nga omima d'ailleurs ndeza boye mbala simaso o ngo prester faut matir mbana nga mbongo bongo yo camarade nanga pona osenga amsu mbongo na matisa osenga nga na téléphone te zelanga amsusu na ye nde osenginga nga na opesa mbongo o amsu po pesa nga na considération tali que camarade nanga na comprendre yo opesinga ou soit neti opesinga amsu 20 francs nga pe ayo ya na zungsu le peka 20 francs yo pesinga mabeza ezate le baso na pesa na C ndo mona mabe ena expliquer bongo amoni yango mabe aka expliquer fimo Jocelyne na ebite so ebia joie pas président et sobe a expliqué yé a memeli Colochane ko ba miyango milei basali on comprend basali bloc mobo ya bango ba diaboliser c'est comme ça to changer balle on comprend de ba communauté omoni neti yo ucho kufela papa mwana nga mbai nga balanga kufaki de ucho kufela ye comme ça tikana nu Amina aba ekuta Aminata te tikana nu to pesa bato moko boye ba retourner bato ba humoriste ba retourner comme ça yo pe mananu bubu nga pe na bi humoriste na groupe na biso dato za liandi peut-être ba esa liandi abenga emsu ba mukwata ba master ne ba maviokele na muna boye Jocelyne na benga nga ibisanga ke non muta dirige ki Aminata ba pesa Aminata bon Aminata amutu nanga ce qui est que ba pesa que loko oyo ebike kombo wana da les honorables ebike ngam na cordonango ce qui au monde qui ba pesa chaîne o nga na cordonaka o yebsanga mais mana comprendre ba pesa nga chaîne moko boyo cordonaka o longwe to ndeni ngane na yebso o ya solo e abongo ça va mama continuer ngai kasi na bendani nanga o comprendre nga to sola ne bongo poto sala bongo mais na comprendre malama ya ndimi na ndena ye atuninga tatuni bon ka bo sola na mima bon pe ba kosi ya to sola na mima c'est pour nous retrouver on dit genre trahison ouais ngasko na mona ke on trahison parce que on a pena mutu nanga encore sala nga bongo te yango er to kutana na tournage apé simbote na bona ngambote desko ibenda ki be shelo bo imbote pona nini yebika YouTube nde kendaka ne panzani si le lopé bo solo raté te to solo lat OK Colochane ye moko aya mona ki nani beau frère le kana na chaîne na binoti era tumbaki abia bimir matenga pe na silika na côté nanga et nde Colochane abenga biso 5 to lexe ki on a YouTube mais là bon to solo biso nyonso. Merci beaucoup Neclair biso vraiment bien. Est-ce que au monde en mir malelo ba jalousarai pour ba comédien ebele bon par rapport à quoi na habité mais Robert Latoile ba que yoza rancunière bato baloba bongo yoza rancunière ba jeton na ba stati boina boye vikinza ma pesa haute peut-être une belle taille on mona oleki bandinga même pas au moni Diego mema nga banga elote na yebi kenza ma pesa nga batu ebele nga na kamwana nga batu te nga nazala mwana mukie babelela nga na balabala donc mwana mukie babelela nga na balabala na okola surtout banzembo nyonso okofa bimisa o ba mutuka munene o ba nyonso bandoza bakombo na nga o mu sonoleka mutuka munene kaninzela nyonso bakombo na nga siko na jalousa mutu te
bato ba jalousa nga na tia bango ka l'écart parce que nga na sepela na nga teke mutu mwa linga nga te na kangama na ye wato ba comédien nga pa na vrai nga so muta sepela na comprendre que muta sepela na nga te na benda na nga na bwakela mutu jeton te nga na ocha statut na nga na olobela mirma so yo tali statut na nga yo yebandeni ke na bwakeli yo il faut nga nena biso ke boni jeté oyo na bwakeli yo siko il y a des comédiens au chapel l'écart actuellement ebele c'est mon salon qui est bosondé bon au moni monde oyo elo mona mi Barcelone isenga mirma yo to ebele na makambo wana te so ka to ozala ka ke to ebele yo na makambo wana te to boma nko mususu yango mona ba artiste ebele aleki bo nga batieli nga poison nga basali nga bo nga babwakeli nga bo parce que oyebida nguna no mokanga mane kaka oyebida mutu alinga nga te mutambola na e kaka siko yebisanga mabe ya tendeni ata so na baloba ezara verset biblique te ke mi batela nzamba batela yo so yo mo mi bateli te bon eza slogan moko biso ba to ya kokuta ngo très bien mi batela so mi bateli te nzambe mo abatelo ezate siko ngefele mi batela mais ya bat mingi pa mona wo proche na bango ape boso la souté non de ça la paix pas si bon ezala nango pe oana mutu omoni nga Diego nga azara vrai hein nga vraiment so ozana nga bien toza bien donc ba comédien ebele ba ko témoigner pour nga na o batu musu ba mima ndenge toyokela yo mais ndenge to moneli yo et à deux personnes différentes ozomona nga mirma na eda batu belé na théâtre na eda batu belé na théâtre ebele n'entend ba kombo pourquoi mais ça il pour na eda batu ebele na eda batu ebele nga mirma na bimisa pe batu ebele mais batu musu po mona baboyi ba ignorera yo a ignorer penda abi te nga mirma emsa bimisa ngate mais nga moko na conscience na nga na bato to ndo tambola na bango ba ebike mutu oyo awute pa mirma mutu oyo mima ne mta poussa ya lobi poussana. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous êtes nombreux à nous suivre vraiment dans cette émission. Tout le monde vraiment dans les camps où puis et mes gars qui sur internet, jouer les qui, c'est pour cela que il y a vraiment mis mato sur l'angle à éclaircir vraiment c'est quelques points. D'abord, avant tout côté vraiment la paix à son âme à notre artiste comédien ou à Tika Kibiso à Willow ou vraiment un comédien ou vraiment des belles bâtiments qui bien pour naïe. Nima, tout le monde qui trouve fait qui artiste comédien. Ah oui, au Wapis, tout le monde qui peut réaction à yo par rapport à des peut-être que vous avez amitié, et là, ça déjà que non, affection, ça qui m'a cassé. D'abord, comment ça qui coopère très prochement, vous avez trop, dans mon photo, dans statistique, vraiment, vous avez trop. Comment vous avez d'abord? Très mal. Très mal. Nebso, si le lot, non, on a beau ça à côté. Donc, très mal. Et il y a un air comme les surtout de la matanga donc à Willow aza naibiti donc na comment mon frère nanga na comment kozwa frère nanga na banda lo balelo nga so na bongi moni nga so na bongi à Willow pe fa bonga na ndo lo babongu nanga mais emsu batu nde basala ke mutu na mutaza la l'écart. Tout le monde travaille sur place, donc voilà. Mais er sangwane yaki na koko digérant et voilà. Yango bomona ki vraiment nga pena nazaki trop triste msusu na matanga. Mais les gens vont interpréter de éviter ceux qui ont une ancienne relation ou soit avant Koufa, vous avez ensemble, vous avez voilà, ngai na émission, na évité parce que bato belé ba okamwa likambango, emsu obaye bakité. Na émission na super promo, bayamba nga ya Yves Pan, batuna nga question ana, ba série nga na minata toyo kanate. Ba singa il paraît mutu boazaki relation na yo. Parce que relation nanga na ko bomba yango te na ko wanga na été ni erazaki envie ni erakufi jamais na ko bomba te na ko wanga na ti
Vous ensemble? Oui. Et tokabwanaki na mabe nyonso ebimaki. Moi naza suna ezaki te mutu na mutu a choisir nzela na ye. Ni ebimaki? Makambo ebimaki ebele. Omoni ko expliquer biso. Na expliquer biso. Mais toi na temps muke to tala chrono te. Sola na biso. Omoni Awilo aza ngapo na ngana mona ke lokola na bandai commune parce que ça est sousté. Très bien. Na bandai commune lokola garde-fou. Comprendre? Garde-fou donc lokola moi ange mo pembe nanga et ngape nazaki de même lokola panae. Pourquoi? Parce que makambu ebele na succès nanga azala. Soko simba kisi mais un mususu mais simba te mais na simba ce qui peut un mususu na simba te un mususu yazala ke na te mema ko sabuti te mema salabu donc yango moni bato ebele balinga ki ete awilo na ba comédie ebele balinga ki ete balinga ki ete par rapport à musana ye par rapport à ndozaki na relation par rapport ndenga saki pembe nanga. OK ouais bato ebele ba sepele na ete ba no mona chance wana mususu yazu yango bango bazu yango ti occasion wana mususu yazu yango bango bazu yango ti nga Mirma nazara très difficile nazara facile à digérer te orozo nga te ozungo comme singa maman ya yo te esimba te nga moko na ponaka so na bi yo te voilà et nde tozala na batu mususu bande ko kamwa ba comprendre te ba idéologie na nga te ba pe idéologie na te parce que relation wana ezaki relation ya mariage te nga déjà na zai marié na kabwana na mbai na nga parce que toyokana kité ndé na kendaka côté avant il paraît que tant que yozaki na ye pasaki na mwasi na ndako non azalaki na mutu te et aye kokoma na mutu pendant que ndé nga na ye ko comprendre aza mbala ko linga na ye mais il faut maki il y a excès na yo comprendre nde atali vie na nga atali vie bana nga excès nde na tsaki na ngai à côté fallait relation wana esuka wana parce que le relation wana esuka ki wana na monaki na ko tike bongo te il fallait na continuer ko booster nde na no booster nde yango musana ndo sala pour na booster ma mutu o bazalaki na ye o wana atiki na zemi te mutu bazalaki na ye te aza comédien mutu bazalaki na ye nde mususu crise de jalousie komai kobenga finga koloba n'importe quoi nga siko mutu na nga mpe asepela nango te yango fale topanza na bongo nde topanza mais kolinga entre bino ezalaka problème te ezalaka problème te omoni bolingo ezalaka partout ata na église ata na balabala nga kutu so balinganga na balabala na kamwa mona ezala kaka na baréseaux sociaux tolingana kolinga ezala on a problème te ça dépend ndeka okutana so okutani na mutu o mususu asepelaka no bolingani na théâtre mpe ezala biso baartiste bolingo ya bien bolingo oyo koma tomona yango amour moko compréhensible tomona yango mususu na biso vous comprenez parce que artiste en comprendre nga ayebi ke Mirma ero aza en tournage Mirma ero babengi na émission Mirma ero fan ne mo be ana besoin mona ye ya makamba bolingo te atasa mwa mobala atasa mwa eza fan ana besoin amona ye et puis que tout aza artiste te en compliqué donc en compliqué en limité ce qu'on a biso beto mona ekendaka bien ekendaka bien to se comprendre facilement et au moni neti Aminata aza na mobali na ye bongo Madidi donc déjà baosala 2 personnes so bana besoin babakisa msu na casting 4 personnes bakokiti mais biso il faut bakisa ozomona donc esalaka force 2 personnes wana esalaka mpe force na mosala na biso parce que chaîne nanga oyo nazalaka nango babloka wana ezaka na babone ebele ezaka na bavie ebele tondo travailler ensemble en complicité na wilo ozomona e yango moni makambo na ye nakokolekisa yango bongo te babolamu ezalaki ebele nga nakutana na bakuluna na nzela nazala na wilo so awilo te meya mosu mpe nga na musa nga bakuluna baya kokotela nga na ndako
tozara na so pa ou la zarate meilleur musunga basala mabe parce que na veille na biso bandolo ba na fier ça ba tumbo te bakipa bakite siko akamuso ezaka ine na banda bomona na moi donc vraiment na approche ka bakite facilement eza orgueil mais ça ndenge na nga ba charisme mo ko na ole kana ba mane na luka o sabia na ko yende na matiko ya ndo sola na ba mais que attendant dans cela va attendant donc dans ligne ka rabu un pasteur na bisa bina non mon esprit de mort non tia te mais l'esprit de mort on uta mais na yo kuta ba kuna na bambeli déplacer ba ya so a vous la sala so kuna malgré nzamba zaki na biso mais le quoi peut tozaki na mutu au mona lit wana eza moi eza partagé donc voilà comment on a ndenge lelo ba vie ils ont divisé la comédien on a divisé dans le groupe de cela la camo de soir le groupe en Afrique avec des cas de zone de la comment on dit bon na évité ce qui est à Cardozo mais à ce que je sache Cardozo ndi mutu alobaki mingi na ba audio na groupe wana et nga ezaki jour oyo awilo a konetaki accident azana coma ba benga nga à partir il y a 19h na ça bien na la avant mais na la qui avant vous avez fait na courant na la elle a lamuki ba singa oh makambeleki na groupe totalité wana pe ezaki non SOSD wana to aka na groupe na biso ya ba artiste a NTPC ngabi makamini basinga ta makambeleki na bina koza na regretta Diego na regretta elo moko ka esala nga pasi parce que ekoka ko bima na mno Cardozo te parce que Cardozo aza mutu o tolinganaka pona ko loba te tolinganaki parce que na lingake ka malgré ba problème ebini aza mutu o tolinganaka Cardozo sanga mirma je t'aime nga pe na epsa Cardozo je t'aime aussi et makambu o abimisa ki biso soto yoka ki onge pa ese nebisi mama pourquoi ba propos boye ata soki akendaki lokola fan na makambo héritier okuko loba boye te mais nga na yebi awilo aza semé qui ya danseuse donc danseuse moko ya wata abotana grand frère ya awilo azala na lopangu wana ba awilo place matanga ezalaki babengaki ya pembe merveille bango babengaki so veille pona ni koloba boye ata soki ezalaki bongo pourquoi koloba bongo et puis si batu mususu nzela ba musu banzolo ba yakendo luka nini ya ko welisa ko diembela biso tozaki na délégation ya zaki na délégation te c'est pas bien et ça là qui mabe makasi koloba na mutu oyo oyebi source na ye ozomona yango mususu Viviane na yaki na groupe ya Aminata créé SOS Viviane na Paul Bate moni mbongo oyo mususu pona mutu azana koma to protéger to liango nante na mona Viviane na raison le bibongo pona nini bobebe amoni tellement lingana na ngesa ki mabe ndala ndenga na privé Cardozo abengi nga singa mama o répondre nga boye pourquoi na ebise na bi na ki passe makambu oyo obimisi eko bimana mnono te vraiment ça nga passe na bombelo te nga za mongo nga bomba likamte nga so likambeza boy na loba boy na ese na sepelité abi nango moni nga na loba epona bonga bi non il faut tala non awilo so tali non awilo otali oyeba awilo wapi et pas mirma siko yeba yango ke eza makama mirma siko eza makama mutu na yo o kakolate eza makama mutu na yo o kanga matoi o compatir malalement parce que nga na okali kamwana na benga mayonnaise na benga kadima bato na yeba ke ba proche na ye pendant que nga na benda na kadima Aminata na mayonnaise na benga bango ka wana na prendre
mayonnaise ebisinga toza kute pa watanga bi profiter pour lobake awila za acteur na yo ebise mbala moko parce que pour makambo to sala ngo chocho loka ba biaza koma na silika na sepela na ngote pe na suka na ebisi na bine yango epesi batu mususu maloba ba loba à partir na yo mutu muso ko loba mabete malobi mabe po yo muto bandi ozomona yeba yango eloko oyo soki ebaluki so mabe yeba yango ezongela yo na ebisaka ye azaki préparé na makambo nyonso ngana okama poani na ebisaka na biso mabe yeba yango moni ba audio ka bato bo seka ba obimisa mukolo pe bimaki na benga e mama ba audio bimi ba bimisi yango yeba yango ba retour ezala so stécha l'équipe wa finga ye bon emsu batu ba condamner nga po eleka na chaîne ya Mirma etini moto babi Cardozo aleki na succès yango boyi koloba yo moko etini moto finga Cardozo aza premier na bato o pele bazwaka mais yo muna age na yo Cardozo aleki nga succès wala selo bango neti nga boye aleka na succès ndeni aka star lo kwa biso nyonso te elo nini oya sana ngana na ngote ana nyonso oya sana ngana pe na nango kete yeba bianga ka mingi Diego tikako musana biso kolanda nango te oui kolanda nango te ke babenga ka mingi kolanda nango te parce que ngana tourna pe trop et omoni Cardozo ande konanga abima na lemba oya Mirma za déjà on comprend oui Cardozo ya lemba Mirma za la déjà donc akuta da Mirma za la ko le kanga ndeni o chepe coup de pouce na sala mama na ye nana ba photo na sala mama na ye Batista kuta sala mobali na ye sko ngasiko bo kilo sko ya Batista donc Mirma pena pezaka na théâtre nga na sala mama na ye to chepe coup de pouce ayebana on comprend donc na normalité surtout lobi na sérieux zaki Cardozo ba rêver yo bazate biso toza bazate on comprend donc ande konanga ayebi ye mo ressource na ye ayebi source na ye akoni yango te parce que biso to ye moni biso to ye tokuta ba Barcelone tokuta ba Fatou Kayembe mais to tourner na bango ekutani to tourner na bango place moko na film ya mayonnaise à comprendre que Mirma ana aura nde ba bendanga na sangana bango na komo tourner na bandal na fille ya liboso et pas ya modeo ba benda na bandal na changer commune nga donc na star mukete na amto kelela te ayebi donc na go bunda na ete na go swala na ete atam kolomoro te Stéchi azaki na ba compte à rendre na ye bango mibale ba yebani donc mabeka parce que nanzima ki aleke pa na rapport aninga kuta sa direct boso asala direct po na boyaki babiloko ebele na longolaki ye moko dozo ayebi ke Stéchi ape camarade nanga mais babilo ebele lobaki na yo comme to yebi yango fo pesa na yeba ndeni ngana Cardozo toza tomesana makasi mais tokutana na ba vie normale te ba vie privée te na bi vie privée na été ye monde azana ayebi ke makambo biso ba bimisa na yebi yango te na bi vie privée na été ye peut-être ayebi vie privée na ngate peut-être vous comprenez donc la fille Stéchi na yeba ye epa ya Awilo mtayana na ndako na yeba ye epa ya Awilo donc batu mususu toko faire gobe bango buzobate toko faire gobe bango buzobate batu musu ba sepelete na ba propos wana yango musu ba komeka kokana toko sabe to sabe ngana yebite mutu ya mso na olinga na loba yo kanzi musu loba musu na sagesse mais mutu batu nyoso bande mote na yo tala émission ngota fakotsa non ngana tala kité parce que ezana ba biloko mususu kutu na yoki na komo longola très bien na komo longola poso na longola ete ngeza est-ce que oyebi que Stéchi pe aleka e pa malika ba bilo musu malika longola ki pour na vraiment ya ko tuka batuté donc eza pasi ça vous bloquer na oui
et keka bongo et à mon nso to message nango un jour pas au vendre en résonant le baté moi soyo am ta vérité na mabete à comprendre ndepeka mina ta comprendre qui am sabité mima à comprendre qui à comprendre voilà. Très bien, merci beaucoup mesdames et messieurs fidèles internautes de l'Antimé Séréma toke na suka émission vraiment na bisaki bino ozaki mozino vraiment to côté vraiment la profondeur makambo vraiment merci ni éclairci biso makambo to mo kena biso na suka mais c'est une question moi par rapport ya makambo sur est-ce que lelo to cause la pe mima ke abeng ça peut artiste comédien comme film et puis les kana ba chaîne na yé bani ba collègue ni basala. Ouais, pourquoi pas. To bongisango. Est-ce que to bongisango to comme film hein? Au moins par rapport à YouTube Nicolas Azoni on a biso vraiment la vie mais vraiment ezaki mabongisi nanga po mir mabaimbe euti okoma monétiser kalaté et to banda ça non bagag pour no booster non chaîne mais lokola ekomi dans de monétiser to préparer on a manager nanga Rodriguez Sauna Mobutu na Banque mondiale l'exemple à suivre na Givenchy to ya ba misatu donc bon pèse bon tia ba moyen na bango na bengi bandeko nanga to tourner voilà. Voilà. Non, sur les cas est-ce que vous voyez maintenant c'est votre héritier même pas. Voilà, tu as souka na habité quelques poussées de minutes tikali pona yo. Lo nyoko lo bala batu tout balandi biso vraiment ce qui et lo qu'on a tuni otoro ngo bakisa pour te citer na biso. Ouais, batu nyonso balandaranga na pesi bino bambote, ba ope boyebinga te dans boyebinga lelo mirma yeyo. Nga vraiment nazana rancunière te na rande na ba vérité na ngande mususu moni batu mususu bakoka pe vérité te ba vérité nde mususu blessaka mais nga soki ndeko nanga atengami na oyebisa eke te a otengami so pe o tamboli bien na en tout cas félicitations tamboli bien parce que na makambu oyo ekaboli biso pe ena batu mususu mususu ba na bango na kati te mais po ba diembela kaka baodiembela na likambo oyo ya bango te donc boyebi mutu na makote boyebi place to banda te boodiembela kaka ya likambo mirma ana choc nga na likambo mutu abenganga Barcelone Susi Bantu Jérémy on comprend Jérémy kutu na okaki abi matango loko ezokende be na ozala na nga te omona mais nayebi ke awula mutu na ye mais je vais retirer corps ayaka to mona ouais ozo comprendre donc yana batu musu waloba ete mikolo ngala otemona na mima te po mima na dozo ba osolula te yana batu musu ba waloba boum ba comédien oui yana batu musu ba siko ngelekelanga nandeni mais yana batu musu ba oyesanga neti ba Barcelone mima dozo mutu na bo sola kanga bi bakanda so estili to sola kakati bakanda so estili so ngakande kiti ya epeke po ekita kaka ya ngape ekita c'est la comédien so ba la bandinga ebinete musoni na yote la diga au moins ko batango bino bolo baba na succès te bango wana OK oui parce que moni ngape nane na boy na mirma na pelaka na non na biso na opela pena na milinga nga moko lokwa bougie boye moto na nga moko na telemi na pela bongo très bien nga komo na nga bon poulenge o comprendre comment na mboka eza petite plante ekolamba non partout ba placer nga ta na mabanga na obota très bien donc nga vraiment banga na ngati na envie apé mututé na mirma na coca ndenza basalela nga nyoso nga pe na carte o comprendre yo na carte nga pe na carte OK bongo yo futela ndaka munene nga pe na futela ndaka munene très bien donc muto souffrir azate très bien donc bongo. Voilà, Bambote na yo, tu comme la souka émission. Bambote na nga na boninga mirma pe alela bino ya trop ya dégâts quoi na pesi bino mbote mbote dana sina boka ki Rodriguez Sauna Mobutu na bango Banque mondiale exemple à suivre Givenchy toya na pesi Billy Bilonda mamu na pesi mbote place zali wana pena petit sœur na chérie na pesi Liandi batu nyonso Augustin Kabala, Arthur de Barcelone, boza tellement trop, bolinga mirma, allez la bino ya trop. Voilà, merci beaucoup, Mirma, artiste et comédien. On a vraiment fait une surtout bagage na yo. Et ça là vraiment bien. Merci Nabino Sobolandi biso na Congo d'ici bana émission na biso Bozino wa Toro Kundola. Après silence na avec les leurs loba a éclairci ma point haut vraiment là qui faut qu'on a battu. Merci na Jonathan derrière ma caméra pourquoi pas les Chupanda na pesi merci na Tata Mokonzi Bambote Belina Dani Senda pourquoi pas na pesi bien sur moto bolananga. To côté Limbale Koya peut-être invité mususu mais la même chaîne Congo Liziba. Ciao.
Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.